Bon, nakoloba que Baruti Kasongo ponatile na ngai azalaki penza moninga. Si je dis moninga, ezali po akufi te. Soki ezali na bato oyo Baruti Kasongo azali koporte na motema, azali ailleurs azobenga, tozosolola, tozoseka, tokozwa 1 heure. Eza avec Pascal Mokolo. Ngana za mutu wa message te. Ngana za mutu ya réveil. Mais mutu wa message azana moninga na ye ya réveil. Oyo balingani, oyo bazali kose côtoyer, kosolola à tout moment. Donc nakoloba kazali parmi bato penza bazaki baninga évêque. Ezali ye, ezalaki apôtre Mbiye Moulaya. Nakoloba que eza passe, eza mawa, eza ya koperdre mutu lokola Baruti Kasongo. Na banze que eloko nyonso nga nazosala aza présent. Le bon moi azala na mobembo. Donc nakoloba que to perdre un géant, to perdre un baoba, to perdre mutu azali kosala pe fierté ya Congo démocratique, to perdre mutu asali musala, puisque batan to bandilite ya makambo na Nzambo bango de l'autre côté, biso de l'autre côté. C'est presque au même moment. Presque au même moment. Mais vu que mon côté pas boyé, Baruti Kasongo côté kuna, même moment, maman. Alors, c'est que mon toit n'a sali musala ya bamboule belé, pour comme na résultat au bateau mona lelo. Bateau mususu lelo alinga mata na kufinga bato, alinga mata na kukritike kombo ya bato po bache yeka. Mais ezana bato ba maintenant musala. Il faut respecter mon toit maintenant musala que muto ya linga mata na mukonga bato mususu. Soka le kombo ye vek mukonete azomuli fona le bandon po bato bachangaka. Wana za muto ya même bato batalete. Bato ba respecter bato yo banyo kwami balongo na zéro bwebeli ye likolo musala na yazali nde boyebi. Donc c'est pour cela c'est un homme à respecter. Naza koyebisa église corps de Christ eza matanga égyptien. Présentement zoto eza na Canada, nazo senga même gouvernement ya mboka pona basango bapesaka na bajip bazali koburisa sango moko kuna bajip ekei na mbelo pakaki. Mais tout le monde a l'État congolais a la même considération na bapasteur. Toujours senga ba s'impliquer dans le camp ya Baruti Kasongo. Et ça le bisopé essaye. Ils allaient dire que Congolais na Canada, il faut la famille chrétienne ya assemblée ya Rigini. Non. Ana kusenga l'État na biso azwa funéraire ya bawoba en charge. Zoto na yeba zongi sango na Kinshasa. Je ne sais pas. Ndeko koloba kenga na kusamba sustela non. Même ye moko soko landi na ba prédication na ye azoloba que mukolo na kozala te mutu mususu okamba bino. Musala eza musala nza ba Pierre basali batiki yango bazaka sute ba Jean ba Timothée ba Paul. Donc toyebisaka bato batali biso te miso na bango etala Yesu. C'est vrai que Yesu bazomona yete, mais c'est arrivé. Mutu akutika le seko na mukili azate rencontre ya ngai na ye ya suka
je me rappelle très bien. Que mon ami, puisque mon ami personnel, mon ami, je ne sais pas à où on a que ce que tu as écouté dans les choses. Na tuni pour nani, na zo sentir que tu as écouté na paradis. Mais na zo to boy, na limite que tu as écouté dans les choses. Je vous dis sincèrement, c'est comme si on doit abandonner qu'on prédire aucun n'aille. N'aille bien c'est tout comme on a. Mais malobo y a le bakiwan des salem. Depuis wanaki tout le monde était. Donc les Japonais ont dit que les gens zélés à mutunyoso. Même ba o bazeli ko bonisa batulelo oko kende mokila ngwe kutikana okende lelo muto tozai ko sona ye kuseka kusala tu na kobi misaba photo ao e kozala ta 300 photos on azane na ayamba ki asalisa ki réception munene na hôtel du fleuve. Il y a baninga, ba projet, tout ça. Ce qu'on manquait, les autres montrent qu'il y a besoin de ma casse. Tout ça qu'il a fait, il y a les amis, il y a Barouti Kassongo. Je me dis à mon ami, c'est ça la vie. Tout l'y a, tout le monde. Tigaki bangwa aya tikinga ti na je voiture lumbo kende ngapi na tirna dégager batuna kende lelo azate mais alobaki malobe belé ya uzo sentir ngakutu na zago oh tika makambo ya na idi ngana monena lina kende ngana moni tika bilokwana mais zoka